Côté Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, et Pena Balandinho, Oba Messala Kolanda, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, vraiment, en tout cas, tout ça, Essengo. Il y a présenté une édition à Mokwalelo avec impact et idéologie. Chef de l'État Félix Tshisekedi a passé par instruction ainsi qu'à 3 ministres pour Kolandenge à concerner la fleuve Congo na rivière Ebele Otozalango et surtout que les appels monter développement il y a RD Congo surtout bien na makambo Italie économie. Ndeko ya Congo boye bake na 115e réunion ordinaire ya conseil des ministres oyo esalemaki mokolo vendredi 13 octobre mokozi ya mboka Félix Tshisekedi asalaki appel na gouvernement pour la koyeba ndenge nini tokoyipe kosalela ba ebale na biso lokola fleuve Congo na ba rivière Ebele oyo tozalango mingi lokola banzela oyo pe eza ko couvrir ensemble le territoire national nyonso oyo bondimelanga ke eza na likanisi ya koyebela développement économique ya RD Congo eza kosenga kobongisa sécurité ya ba transport fluviaux po ekomi pe priorité et surtout que bazela ya mai eza koboma batu mingi surtout na bando foge ya bamaswa to pe babalanière oyo eza kozala trop surchargé kosala pe babalisage po nzela ezala kitoko kotala pe likamba ya bavoyage ya butu pe lisusu banon respect ya réglementation na makambo ya transport ya mai po masolo yango ekela kitoko bondimelanga ike le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo apesi ba responsabilité nango na ba membre ministre du gouvernement pour passer la plan d'action. Eza bango Peter Kazadi, ministre intérieur et affaires coutumières. Jebebe Bagombo, VP ministre de la défense nationale et ancien combattant. Namona Mboka Mark Ekila, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement. Moussala Yango, Eza Kotala, na ba objectif ebele qui toko lokola, ko identifier ba transport nyoso pe, na ba propriétaire nango, ko pesa ba immatriculation, na ba maswa, topele ba balanière nyoso, pour la kolandela yango, ndenge eza kosala misala na ebale. Eza pe ko imposer, na ba tutope na ba entreprise oyo, ba sala ka transport public, na zela ebale, ba za la peine assurance, pour la garantir sécurité ya ba passager oyo ba memaka. Gouvernement aza qualité contre ba embarcation oyo et ça les makala coulisse kutu bondi melanga ke ba activité ya la police maritime et fluviale ba ko renforcer ba activité na bango mikolo oyo surtout ki toko po nyonso et ça vraiment avec impact na idéologie boye ba ke force navale ya FRDC à cause de la paix renforcée na batou na ba matériel na ba équipement pe na système de surveillance pour la garantie sécurité ya biloko na ya batou na zela ebale na oyo etali ba service ya l'état oyo basanga misala ya navigation bondi melanga ike ba kopesa bango biloko ya sika ya mosala pour la garantir ba respect à sécurité peut qu'on réagir dans le mbango sans que problème eza na sikosinda ya maswa masolo oyo kitoko eza kaka pour la exploiter économiquement fleuve Congo na bibale ebele oyo tosalango et surtout que eza pe masolo ya développement ya RD Congo donc ba ministre oyo baza désigné baza obligation ya ko veiller makasi po nyonso ekokisama kitoko boye bake instruction oyo ekopesama même jour de balanière moko na komo ya mapamboli et panzala ki na fleuve Congo kuna na mbandaka pe plus ou moins 30 personnes bakufi wana nde nombre ya bibembe oyo emonani me 167 personnes nde baza komona na te wana eza bila provisoire ya communiqué oyo ministre professeur de santé action humanitaire mwana mboka Didier Mbula abetsaki mbonda événement yango bondimelanga ke esalemaki na ba 21h kuna na bankita balania ememaki plus de 300 personnes na ba marchandises lokola basaki ya ciment ba barre de fer pe na ba litre ebele ya carburant lokola ba essence mais na ba témoignage ya consigné balania wana ezake non respect et ba mesure de navigation lokola surcharge pe navigation nocturne awa esali boye tokoseka na mokozi ya mboka boye bake mission oyo ezali mission mo kitoko et c'est vraiment ezala appliquer plus vite que possible et surtout vraiment que ezala balepe économie et pesa ba kitoko yango biso Betika Kambonda. Chef de l'État Félix Tshisekedi azalaki présent dans la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2023-2024. Bon, ça va image oyo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je me fais l'honneur de saluer votre présence personnelle dans cette salle à l'occasion de cette cérémonie de rentrée judiciaire de la Cour de cassation édition 2023-2024. En effet, depuis votre avènement à la magistrature suprême, vous faites de l'état de droit votre cheval de bataille.
au nom de tous les magistrats du ministère public, des agents de l'ordre judiciaire des offices des parquets. Ainsi qu'au mien propre, je vous prie d'accepter l'expression de ma profonde gratitude. Le contexte sociopolitique dans lequel intervient la présente rentrée judiciaire est caractérisé au niveau national notamment par la fièvre inhérente à la période préélectorale qui ouvre la voie à la tenue en décembre prochain des élections à tous les niveaux. Notre vœu le plus ardent. Causerie morale, FRDC et Samaki lundi 16 octobre la Kakokolo et le cas qui toque au peu bâti à Sika. Tout le monde a image. Et le chef de l'État, Alobinanda, il a rappelé Bino. Mokonzi Aza se moko. Baza mi balete. Botala ndenge tobimi propre. Botala ndenge tobimi. Renouvellement, il y a devise na biso, to dédié yango, et pas il y a commandant suprême na République démocratique du Congo. Parce que papa Nabiso, c'est le président de la République. Maman Nabiso, c'est la République démocratique du Congo. À part Owanami Balé, Tozana Baboti Mosusute. Donc Biso Basoda et Sengeli, Totel Melande place Owana. Et là, Nazoke Bisa, Nazozongela Lisusko Kebisa, Bandeko Oyo, Tozana Bango, Baza à contact na Batu Owana. FCC à mon amboka Joseph Kabila Kabange, Bazala qui présent la réunion de la délégation à Sadek Kepe, ma position na Bango, image pe commentaire. Mwana Congo, bondi make FCC, Azalaki Mokole à samedi na réunion Moko, Yamakasi na délégation de la communauté de développement de l'Afrique australienne, Sadek na Mokuse, Oyo, Bazalaki na mission officielle à la Kinshasa. Na ba décision na bango, balobela ki pe mingi, likambo ya processus électoral ya RD Congo. FCC a profité ki na occasion wana, pour la Kobet Sambonda, na ba préoccupation ya makasi, Oyo, Bazalango, pour le processus électoral. Na réunion wana, bondi melangai ke, ba personnalité ya makasi ya FCC lokola, Emmanuel Shadari, Janel Kabila, Némi Moulania, Obel Minaku, Père Marie-Ange Mouchobekwa, Bazala qui présente. FCC, Azako insisté l'importance, ya commande na seni, représentation opposition, Oyo akouta la FCC. Commission wana, eko jouer rôle moko essentiel dans opération, pe supervision, yaba élection na RD Congo. Nenge seni, eza organisé pe composé le lot, eza ko permettre de confiance eza na mobimba, et pas yaba acteur. Aza lisu su kosenga, konseku constitutionnel moko équilibré pe, eza la vraiment indépendante. Conseil pe loi moko, électoral consensuel, Oyo est qu'on garantit plus de transparence dans le processus électoral. Loi est équilibré, peu contre ça droit, peu intérêt et partie prenante nyonso. Basagi pe sécurité physique, yaba acteur ya opposition, nenge surtout ba menace pe ko kanga bango et comme mingi surtout mikolo oyo et pas yaba opposant. Bandi melanga ke basali allusion lokola kaya mwana mboka cheribe aucun des députés nationaux oyo awde ko kufa assassiné mikolo o eleki. Ko rétabli kimia na SR de Congo, pe na mai ndombe esika ba insécurité eza trop, eza pe parmi ba préoccupation la bango. Nyonso oyo to conseil rappelle le gouvernement en place. Boye ba collaborer la opposition de manière que ma processus électoral et le kakimia po biso tout ba congolais tous en droit ko bénéficier bisengo ya Congo yango Betisika Kambunda. Ainsi no kabamba bakisala papa Changu azalaki na raconte munene na bawewa ya route mokali oyo babengaki ye pour la ko remercier ndenge asaki opération zéro trou elekala kitoko avec impact surtout na cadre de Kaya Fondation Les Rebâtisseurs. Ndeko na ngai moto akosa yo te soki otamboli na Changu en tout cas ndimela ngai ezali kaka na elombe moko azosala misala na kitoko pe population bandimi yango avec impact na idéologie bokotu na ngai nani ye moko ainsi no kabamba papa Changu ndenge babakisela ye tellement que azalaka suka na samouraï du changement à cause de ce changement makasi na route ya mokali mingi na opération o alasaki mikolo lekala kitolakisa bino opération mokali zéro trou
na bolingo wana esali ke bamotocycliste oyo basalaka misala bango kitoko na route ya mokali balobi ke jamais bakoki kotika misala kitoko boye ekende kaka boye sans impact na yango balakisi bolingo na bango balobi il faut bakumisa ye ntango azali na bomoi bazala te soki akufi mpo babwakela ye bafleur tala bino moko babandi na ye carnaval banda entre mokali ya boulevard Lumumba depa tiko koma na ngambo ya po de manière ke balakisa vraiment bolingo na bango na nyonso oyo asaleli bango. Nakosa bino te tellement ke bazalaki ebele ye moko le samouraï du changement papa ainsi le Kabamba le président fondateur ya fondation les rebâtisseurs apesaki bango morali na esengo nyonso kaka ndenge boza koyoka. Alors ezali likambo na biso nyonso tomonaki bamama bazokweya awa makasi tolobaki tokokaki kotika ndenge wana te ntango toye tosali mwa mosala oyo epasise bino circulation yango bosengaki nga na ya na ye totali bamabulu mosusu ezali kuna na se tozokontinue kobamba yango de manière à ce bafacilite circulation awa ezonga normal eza boye te esali kitoko comme on a le leader charismatique ainsi de Kabamba les samouraïs du changement président fondateur ya fondation les rebâtisseurs bakisala papa changu la misala kitoko ozali kosala bondi melangai ke na carnaval wana ezaki aussi occasion pona ye ameka pe kota lisusu na ngambo po mingi route bokalipo opération zéro trou ezaki toujours continuer avec impact na idéologie. Yabo suka kuna esika ozali yeba ke na changu leader semoko esino Kabamba na misala kitoko o azali kosala bana changu balobi biso na ye ti na lifobo yango biso bembondo ekolo tobeteli eka mbunda tobandi mokali bopeto toza kota charge na abri ya Pascal wana kosala bavoyage ya kitoko kozoba visa na moment moko réel pe avec impact na idéologie okende kitoko kima mbangu na quick travel visa po kuna basala mosala bango vraiment malamu. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali kovoyage na mikili ya poto quick travel visa eye mpo na kopesa solution na baproblème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi ovoyage partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali kofonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka kamoko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani, pour ça la confiance na quick travel visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. Ba visa ya Ouezobima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokili Mobima, tout ça limité. Pour ça la bio assistance, côté prise en charge et qualité. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion boko tu nanga soki bazwami wapi quick travel visa
ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Boye bakena butu ya samedi na dimanche la 15 octobre 2023 suka na bitumba esalamaki entre Bawazalendo na ba 23 mai récite ezaki toujours par Bawazalendo tona élément oyo. Ndeko ya Congo, boye bake bachel patriote résistant, oyo tobengi, Bawazalendo, baza vraiment décidé ya ko défendre intégrité territoriale contre ba rebelle ya 23 kutu bazaka kobunda. Pona koza bamboka nyonso oyo ba rebelle ya 23 bazaka kovanda. Mais boye bake na butu ya samedi pe dimanche 15 octobre, ba rebelle ya 23 bayaki ko attaquer bachel patriote résistant na Bwiza. D'après ba source militaire, Bawazalendo bazalaki attaqué na ba 23 na mboka Kavelu pe na Tabi pene ya Bwiza na territoire Ruchuru na groupement Tongo depuis 2h du matin. Mais na suka bitumba wana bondi melanga ike ndeko ya Congo Bawazalendo ba frappé fort ba Rwanda ba 23 ki tokope ba botoli bango bisika bibale oyo ba 23 bazalaki ko contrôler. Boye bake Bawazalendo baza décidé kaka il faut ba 23 ba longo na mabele RD Congo pe ata négociation moko te ekosalema. Mais pas si pe ya mawa ezake ba élément ya EAC donc ba soda ougandais, kenyien pe ba sud soudanais baza vraiment convivre na collaboration moko kitoko na ba terroriste ya Rwanda IPADF na M23 na esika basala musala oyo bayelaka awa na RD Congo ndenge gouvernement azoka bango. Na yango en tout cas bondi belanga ke population la ba ONG ebele basi basengi vraiment départ ya ba EAC balongwa la kati babele ya Congo po musala mo ya kitoko bazosala te basala bango kovivre na ba rebelle kaka pona koluka koterroriser koboma konyokola ba Congolais na mboka na bango. Yango biso tosengi na gouvernement vraiment pardon zwa makambo ona sérieux et permettre que ba Congolais ba vivre pe kitoko na mboka na bango. Yango betisika kambonda. Après la pluie vient les bons temps. Boye bake ba veuve mingi ya commune Kimbaseke bazaki na esengo mokola samedi po bayamba ki mama Calvini Onyumbe o ba pese comme mama Kimbaseke et surtout que amemela ki bango ba maputa ebele to na image pe commentaire. Ndeko na ngai kaka ndenge na lopoto balobaka après la pluie vient les bons temps pe koyeba ko respecter ba rendez-vous ezalaka synonyme ya bolingo. Bino moko bomona ki mvula oyo ebetaki mokola samedi kisasa mobimba bondi melanga ike bato mingi bandima kite et surtout batambongo pona bango ezalaki occasion ya kopema na bandaku mais tellement keye bapesa ye komo mama Kimbaseke mama Calvini Onyumbe alobi na kovanda na ndaku te lokola zaki na rendez-vous na ba mama veuve ya Kimbaseke alobi ata na se ya mvula na kokoma pona respecter bango parce que bango nde baza ba mama na ngai. Tellement que aprometaki bango, chose est promise, chose est faite. Tala bendeke bango, basi ba milengela ki ebele, tango ye moko mama Kimbaseke zokota, yoka loyembo na esengone bayambaki ye. Esali kitoko kokota mama Calvini Onyumbe mama Kimbaseke bakisele yango po yango nde ezali likambo ya mwana na ba mama na ye mama Calvini Onyumbe atamlaki maboko pamba te amemelaki bango ebela bapesa baputa oyo bozali komona de manière ke ba mama veuve pe baza na esengo tellement ke esalaki esengo président ya ba veuve ye pe azangisaki maloba te pona kopesa maloba epe ba de veuve bameka ko exprimer sentiment de plaisir o bazaki nango na mokolo yango. Nabanza ba mama na ngai ba yaya na nga baleki bomoni yango. Et puis ezangelo moko tu nangi ezangelo. Mama nalobaki tango balati oyo batebele pa okina magasin sombi biscuit yo. Mais nalobaki elongi ya papa Stino ezala bango na tolo. Eza polo. Ozoyo kana bai papa Stino batie na libumu wa maputa bakangi. Elambo oyo na kati ya ba mama oyo ba misu bana deso na ndako. Sikota ba bakisa papa Stino na tolo. Ye moko tanga oya kuna
Atata mba oleka na wa vite. Ba omoni ba mama na. Ba ngo ba mama pa astimo. Ela elongi. Maman, je merci. Yoza mwana ba mama, merci nzamba pambulo kende liboso, misala biso kende liboso tokotika oto zwana katina ti. Kasi oza mwana biso, tokotika yo te. Sina li fobo biso na yo kaka. Tokokufa kana yo, libela. Moto akosa dendeko esali kitoko mama Calvini onyumbe bakisela mama kimbaseke po misala kitoko ozali kosala kimbaseke bala kimbaseke balobi biso na ye sinali fobo kaka ndenge mama oyo alobi otika yo te sina li fobo biso na yo kaka olobi nini mama sina li fobo biso na yo kaka yabo suka kuna esiko zali keba kotsa makolo ala kimbaseke po kimbaseke esi ekangama na mama Calvini onyumbe yango be biso mbonda ekolo to beteli mbonda po misala lezo sala kitoko pe bala kimbaseke bandimi ye formation kitoko ba make-up ezo sala na fondation Jonathan Sangu welisa po kuna ba inscription ezo sala toujours avec impact pe idéologie. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangu FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangu, esalaki mobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa, pour sensibiliser population s'adhérer massivement. Na Fondation Jonathan Sangu, ozala papa, maman, elenge mwasi tope elenge mobali, olingi o entreprendre FJS Asbel, abengisi bino po na kosangisa mayele. Na lisungi ya FJS Asbel, pe na loboko ya Tata Nzambe, nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie, toujours pour na ko rendre utile à la agréable. Fondation Jonathan Sangu à travers Madame Rite Bongoi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengote yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Sangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Sangu Simba kaka yokanyo bana masina quartier de mingi na avenue Kizenga baza ko regretter absence totale ya bokume sala bango na makambo ya ndenge et surtout kende komoko auto kufa non identifié mais bakundie ça comme la présence ya autorité municipale ndeko ya Congo kolala kolamuka yebake ezaka bolingo nzambe tala ndeko obozo mona lele mabele mingi bakokanisa ke atamboli alembi paso za mopepe me luvunu ndenge bokomona ndeko mobali oyo boyebake azasula bo moite asi azongisaki molimo le epa ya nkolo yawe bokotuna ngai mpona nini ndeko oyo depuis mercredi titokoma samedi azali kolalaka libanda awa nesi kaka azaka famille mpe azaka esika kovandela ekoma mokolo ya samedi ba 11h population ekokamwa ndeko oyo azasula bo moite asi azongisi bolimo na epa ya nkolo yawe me esali ke population babenga bourgmestre me bourgmestre alobi apana na koya na ngai te babenga mpe la police alobi luvunu kuna kutu na kotia makolo te ebongo bakroix rouge bango kutu amame balobi tokoya te toyebi te nini baboyi koya kotala nzoto ya mowei oyo me tellement ke ebembe epolaka te sika kutu bazalaka bandeko batie carton oyo depuis mokolo ya samedi akufaki titoko malendi de manière que motomando tozolekala ata mwa 100 fois mwa 200 fois mwa 500 fois pour permettre que bakunda ndeko oyo tellement que population pe batona mawa mingi mombongo emonelaki sans assistance to pe présence ata autorité moko ya l'état ekamwisi population bino moboyoka liboso kamera na biso ndenge nini babetisaki mbonda ezalaki mercredi
tofandika boye tomoni moto aye loeta na ye pene ezalaki bien te arsifoxe nde akweyaki na point wana tomoni kaka bato ya leta mpe bayaki baasiste bato ya croix rouge baye basalaki kaka mosala basalaka première soin batali eta na ye bon depuis bakenda depuis vendredi si je ne me trompe pas batikala oyaki mais baja leta oyo bayaki bameme polisi oyo bayaki premier jour baolekaleka na bango baomona ye nde lelo dimanche à partir ya 12h nde akufi banda 12h oyo akufaki ti sikoyo tomoni ata jean moko te ya leta oyo motu boye donc corps ezaka wana komi mpe yeba te eloko mo bazoloba te boeseye yande aza ebembe na minute ndenge akufi banda akufaki neve ti sikoyo alalela biso kaka wana bomboka na biso tozotambola lolenge nini ya boye tokokamwa na mwana mboka Joseph ozaka bourgmestre représentant ya chef de l'état komi na masina mosala na mabe makasi et surtout ke ata baproblème eza ya ndenge na ndenge babengi yo okendaka te toyebi te mosani ozosala soki mpe mwe ezali en tout cas démissionné mpo ozokokana masina te tala bakabwe ebongaka président ya bourgmestre mpo erasire kame population ke bazovivre en sécurité mpe bourgmestre bango bazovivre na ye en commun accord mais absence na yo papa ochesi bimoko ya blaki te et surtout ke katika maloba mpe tobetika mono mpe molimo ndeko oyo epema na kimia kokoma journaliste professionnel koyeba mpe kosima kamera kitoko mpe kosaba montage avec impact na idéologie kiba mango na centre d'information média indépendant mpo kuna eza vraiment professionnel la média bazoforme kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. kokomisa kimpoko mboka munene yango nde ezali susi ya emboli kibimaki yango yebisa bama bilanga bobanga te bozala mino kibia mpo susi na ezali ya kocreye meme babatima moko commercial ya kimpoko mpo bovivre esengo. nde nalobaki bien ke nazwaki bokonzi mpona botola mabele ya bato te mais il faut ezala en ordre soki ozali mbilinga na kobotola kofunanga epelesa teke nofunanga epa nzambe na likolo mpo letanga nde tokovanda boye azoloba nga nazoloba mais nzambe ntango ya koloba yokoyoka te soki mabele ya bilanga nalobaka ngo très bien naza chef buriki te ngai soki omoni esiki osalaka bilanga nango nga na teki mais venez chez moi yaka epa na ngai yakotunanga papa esika na nga nasala bilanga nakomi nakuti motu mosusu aremplace wana azosala bilanga alobi yo moto oteki oyoka ekouta na monoko na ngai bafio ngana zoki kola bango mawa baza ba mama na vandi na bango nakoteka mabele na bango te se bazosa bilanga baza kolesa bana bazofutela bamba minerval bazozwa moyen ya kovivre ngana ke nateka mbongo bokopesa nga combien oyo so nale kusila te ngana te mabele aveve ata bande moko ya bilanga ya ndembi obi ya bitekoteko to ya ngangai to ya nateki te nzambe azoyoka nga likolo bato combien baye pa na nga mpona tere bango tere wana me naboyaka mpona nini naboyaka naza na posa mbongo te bosongo na tere wana bango bakosala nga eloko nini nakotika na mbongo na bango na mbandaka to na Equateur to na Lubumbashi olong ya boulevard wana nakopesa bato bakotunga bandako ya minene tokosimba contrat nga na bango contrat na yo ekoki osimi nzela oke otiki ndako wana contrat na yo ekoki osimi nzela oke otiki ndako wana lokola baindien chinois omoni barage ya baroulage na nsima na bango wana nakosala marché wana nakokata 1 hectare wana nakosala marché bamama nyonso bazali koto bakozwa bamesa wana babanda koteka eloko nakosala wana oyo ekotikala nsima na bango nakopesa baparcelle mpo eza mabele na ngai bakosala badépôt développement ya mboka nde yango wana baveve bavanda kimia so balingi batumola ngai te bavanda kimia
Page rose spéciale Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Et donc si vous voulez mobimba, en tout cas bandeko, bon contribuer à taille mouké na numéro ezali voilà pour permettre que mouké na bien de rezoa tout ce moment coca moi secret le bandeko, toli moi liboke et comme ça la biso vraiment S5P et comme motiver biso encore de plus. Merci la équipe technique qui a pas la monnaie sur ma caméra. Moi, Namoga Wilfried Samba et le Benjamin Kilunga appelle à niveau de réalisation. Montage et pas écrit dans ma tête. Édition me dit quand même à l'aide de la présentation. Mais bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne YouTube de Bisso Mbonda Ekolo officiel. Mikolo Oyo, politique et tombo qui m'a cassé bande de Koboyebake. Seule adresse qui permet de que Boyebana et Mbonda Ekolo. Boya. Ma chaîne partenaire Ezali Ebele. Ngalabino, Tokuta Mokola Sibaso Kole sous Azongite.